Bonjour yanga libota mama bijou la lika na loba makambo de kona biso ya mobali Caleb alobi aza vraiment na raison kala mingi te na oti la bino boyo kande kona biso ya mobali makambo alobi to biso surtout to koma la biso ka ba Congo to changer ba ekolo to longa ba ngala to longa ba luba to koma la biso ka ba Congo parce que mokili o trop matata batu mitema mabe eleki mitema mabe to yebaka kala batu bazala o batu ba souffraka mais siko ekoma ozwaka na yo ozana obiye mais olingi muninga avancé te olingi muninga poster loko moko teke azana esengo bino bolinga ka batu ba poster biloko mutu azolela mutu azana pasi nde bino bosepeli mama bijou donga pe na koma boye na zana nga na poto na postele bino video ke na kiti na Congo mena sina zonga ndeko yo zotala nga omoni teke obeta poto otindela ngai talaka otindela nga police abana eya na ndako po ya ko contrôler mais loko zo bossa na nga azana bana o baleki 18 ans o mwete oza maele te tango yo zo tinda batu wana baya na ndako nga mama na baona zaki deja na ndako video na nga na tiaka eza video ya kala na sina koma na sina zonga na nga na poto mais na postele bino video ke na komisiko pona wala kisa yo ndeko zo tala nga en tout cas ozana échec mais mama bijou za na bana o basi baleka 18 ans na maele koleka on ndeko zo tala nga donc na tieli bino siko ndeko na biso ya mobile la kombo ya Caleb notre star da kombo ya Caleb frère Caleb en tout cas lobi ya solo likitoko bandeko bosala ka lokola mama bijou komi na kin otie photo za na poto ozana poto otie photo ozana kill pona kosukisa bato balandaka bato na sima otindela nga police bana na ndako mais ozana échec parce que naza bien organisé donc c'est bon avant que police wana ya bana ya kozwa bana ya mutu contrôler nanu conduite ya mama wana ba olanda na école soki ndenge nini ozalaka ba kota na ndako batali garde-robe ngata ba fungolika garde-robe ba la police akamwe donc ta ba kota kata msu na frigo police a craqué ta ba kede ta msu na magasin sika to bomba biloko donc mama oyo yoza na sima na pona ofunda pona oloba n'importe quoi zabo ya zongisi batiki bana na ye bango moko za boyo kamende ko na biso Caleb continue à kofunda parce que ozala toujours ka derrière fundara na yo kaka fundara na tozaka na prison te tade tozaka na poto tozaka na prison te mutaza na droit ya vacances ozala ka maile mingi to betaka lisolo ya kozala très prudent bandoki bakomi ya ba jeune mendoki kopesa ba position noté eroza na Paris ocha ba photo ya Kisasa na Kisasa ndoko cha peut-être ya Paris statut na yo contrôla kango ne mettez pas n'importe quoi Kimukongo ekoma kosala na ngongo parce que les gens sont devenus très méchants bakotelo poison juste kaka parce que mikolo wana olata bien omolata tellement bien batelo poison kaka likolo komolata bien bakotelo poison parce que oyo ke na TikTok olakisaka ba dollar ndambo ba dollar komi nango ozolakisa batelo poison kapo nango bakotelo poison likolo kako somi mwa mutuka ya grave pété ya sika pété ya sachet pété mutuka ka ya occasion ba bomi yo kaka